Gino Liaki, musicien, il y a Fali Pouba et Alinga Lobama quelque chose pour Papa Lutumba. Bonjour Gino Liaki. Ouais, bonjour Divine, salut. Santé, ça va? Ouais, santé, ça va, sauf que non, moi, malheur, et c'est un repas en même temps, donc ça va. Un mot pour Papa Lutumba, pour la famille, pour l'orchestre et Tikali, parce que tu perds l'icône de la musique congolaise. Oui, en tout cas, ça se fait voir que en fait, je commence déjà à m'habituer à ces tenues-là. Donc, je crois que, papa, je me prends le nom de Lutumba moi-même. Donc, Lutumba Junior, on appelle et ça, on rappelle bien. Donc, en tout cas, vraiment, nous avons perdu quelqu'un. Bien qu'il est parti, mais il nous a quand même laissé beaucoup d'exercices à faire, beaucoup de devoirs, donc nous devons le faire. Nous sommes là, tout le monde va mission, nous sommes prestés, ils sont là, mais bazo va prester, tu vas boire comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire? Passion et dépendre de mon temps, bon, moi par contre mon leader a pressé hier. C'était dedans et il a chanté au fait là. Il a rendu quand même hommage à Papa Lutumba à sa manière. Bon, nous autres, nous sommes venus en fait juste pleurer et puis c'est tout. Merci Déa. Un mot pour Papa Lutumba. Ouais, vraiment, merci. Mawatel Meza trop vieux. Minga Olobezate. Tu es au père de vraiment icône ya mboka. Nasi to tikali nakolo ba tika mi balé misato état qui fait na biso Koffi Olomide. Donc vraiment balobaka bana ndeko bakunda ba papa. Vraiment eza mawa ba auto tikali na bango ba gérer pe bano batiki ba gérer bano basana bango na musala oyo et ça la vraiment bien pour mawa penesa na mitema mingi olobete. Merci beaucoup. Moi, il a pas que ça, Papa Lutumba, ok, bana ok, et puis Muto a tika une orchestre. Testament, bande kona kostamo na kolelela, maloba ya boule, baninga boninga mabe, na sala nene wapi omokilepe. Au moins ça dit nzemo mo akala, ya kala, ça dit papa komi marambebele. Toi na pasi, mais toi na sengo parce que asali nzela na bien, atika libiso ba koko na ba kokololo nzela. Lelo génération nyonso, soko tel na musique na ba on na album na ba on, il y a des Lutumba na kati, na guitare, na maloba. C'est une bonne chose, atika libiso mamba bien. En tout cas, Lutumba Junior, merci. Merci beaucoup. Merci Divine. Merci Divine. Un mot pour Papa Lutumba. Oui, Papa Lutumba, en tout cas, merci. Na oya tika libiso comme héritage. Disparition na en tout cas, chacun na biso a attiré un peu moi ba conseil na malobo nyoso ya tika libiso. Et merci na bokundamina ye kundamina dinenge oye moko alingaki. Mais ce que nous avons déploré est à niveau de l'organisation ya Matanga. Les organisateurs ya Matanga, ils ont mal géré, mal organisé aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons déploré ça et nous avons vu aussi. Na Matanga nyoso ezalaka, c'est mokonza mboka. Oya zalaka na droit ya suka ya batu nyoso. Tant ya koti mutu mususu akoki kota te. Mais nous avons vu eloko biso nyoso sepeli na ngote. Président de la République si aye à Koti, mais ba ministre na ba député misusu ba yena sima sécurité et luki moyen ya kokoti sabango na kati. Aussi notre président de la République c'est à Koti. To vivre époque il y a président honoraire qui est Joseph Kabila pour citer son nom. Et azalaki na ba manifestation nyonso ceux qui président de la République c'est Atiel Okolo. Mutu mususu akoki ko matasuté. Peu importe ya grade na yo, ya qualité na yo. Mais oh biso to déplorer na kati. Président Félix Tshisekedi ici à Koti na salle. Mais ba ministre na ba honorable mususu. L'organisation côté à presse par exemple, les a bien, ça s'est bien passé. Ben organisation à presse à 100%, ils ont que 40% parce que ba chaîne nyonso est quotité. Eza Matanga. Presse ndazaki na liberté ya nyonso parce que muto abandé ko chapeauter za muta presse. Mais tant déjà à Poni chaîne moko kaka. Ba misusu nyonso ba yeba tika libanda. Nous étions dans la salle. Tozo mona ndenge bazo benga na ba journaliste, c'est pas bien. Or le président de la République c'était hier ou avant-hier qu'ils ont dit à Kosala nyonso pour que presse est comme un quatrième pouvoir. Mission musicien.
Pardon? Commission à musicien pour les musiciens, ça c'est bien. Non, mais les musiciens ils sont bien prestés. Les musiciens Valélie, papa na bango, yaya na bango, na ndenge o esengeli. En tout cas, de la fin pour la famille et orchestre, il n'y a pas du tout Mawati. Bon, moi je demande famille du courage en tout cas. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui répond aussi. Donc du courage. Papa peut accoucher na âge au tête au gogo banda ko tcha souci. Accoucher na âge yé moko asenga ki akufa po akomaki déjà asali nyonso esenga ki esala. Donc courage la famille. Ba o ya tikeli biso ba archive ezali ba musique na ba koko nyonso tozali. Je sais qu'à chaque temps to banda ko kanisa yé et famille père banda koza. Et c'est que moi je vais demander aussi au gouvernement. C'est pas que matanga tango esili to bosani nyonso. Po tozo mona ngona ba artiste nyonso. Tokundi mutuna famille to bosani. Papa Lutumba tiki bana, atiki mwasi, atiki makabwebele et gouvernement balandela kango pe malema parce que ça icône. La musique na biso à Congo. Merci beaucoup mon frère. Benjamin Kolou Pemba Awa. Bonjour papa. Bonjour maman. Santé ça va? Non ça va, ça va. L'autre monde na matanga papa Lutumba monde de la femme pour na liwa papa Lutumba et to moni mokili mobile tondi pour na liwa na. Qu'est-ce que tu peux dire pour na liwa papa Lutumba? Merci pour la question. C'est que moi je fais dire la journée à l'élo. Vraiment papa Lutumba na kanisi belé na état qu'artiste on a nazali. Papa Lutumba ce que moi dit belé c'est-à-dire que papa Lutumba a travaillé qui malam. C'est-à-dire à ça qui ma chanson ou etika na mité ma bateau. Alors nga état qu'artiste na kanisi que non, faut qu'on sala banzembo solo. O eza ba sianité te banzembo ko tikala na bateau pour atikala icône quoi, otikala icône. Donc eloko na kanisi vraiment mingi na journée à lelo yango wana. Nze moneni no tika mémoriser na motu na yo o kolo bakelelo na bossa na papa Lutumba te pona nzembo. Oui, banzembo eza belé lokola ba obénite ba mabele tout ça. Soki na kina sala ta moi extrait nango muke. Bomba maina ya miso okolela masumu mayo na boyo simbanga na nzoto maboko maya matondi makila ya motema na ngozokisi. Vraiment paix à son âme. Merci beaucoup. Bah, merci. Bonjour maman. Bon, nga nazali waze quoi originalité mais nazali na terme bien to benga nazali souci à waze quoi. Ça paie. Souci à waze quoi ça paie quand on confirmé. Vraiment to ekolela papa na biso na maya miso etondi biso parce que papa sali ya munene na kata Congo oyo papa sali to moni mutu moko ta ko sala la biso ngo. Alors papa Lutumba isika ozali papa na leli tro na longa lineti pona ko pangusa maya miso na leli makasi papa. Alors bizaleli na ope comportement na ope makamuna yo to tika nango to continuer toujours bende le rotika la bende aussi là. Merci pas le tout. Merci yaya to ko remercier ka fait bon mange pour mon client comme on va boya tout le monde va faire ba ku fa ba tika biso bon biso pe bana ba artiste ba tika biso to salama to zo malembe alors na ko minga ko bezate na ko remercier ka fait ouais na lindana na bon ngana kana lindana na hotel répétition na bitelo wana comme pas fona yana lindana na pove to mexer bon mange à souka de to kundave ko to zonga so banda. Voilà, merci. Un mot pour papa. Bonjour. Oui maman, ça va? Un mot pour papa. Non, tolela wala za poète hein. Via tike ba biloko belé ba œuvre, ouais le bile via king. Via tike ba œuvre la continuité do continuer. Donc au play là via les rimes simple. Faut se mettre dans la simplicité qu'on la vie dans des mots propres. Bah image via tike les kaka bien. Donc quand on reste artiste nyoso teke biso to ndanga ka lire ndenge via tiki tozala toujours simple. Continuité za la ka kitoko quoi. Conseil pour Amanda chanto atika li chef d'orchestre. Non, Amanda problème c'est quoi? Amanda za toujours jeune. Donc la jeune wana ndanga tika na charge à mouvement wana mtangai. Donc a tomber l'erreur sa continuité à vieux. So la ndik makambo à vieux. Et vendre la vieux et tambo la vieux. À 80 via tiki tam ça ça la plus quoi. On a souhaité ma frère rebelle. C'est un jeune courageux. Abundaka la charge à tika nango ko simba nango. Merci beaucoup. Papa
tomoni en papier, hein? Tozoli la papa Lutumba en papier. Oui, oui, comme on nous Cédric Mbenge, artiste, styliste, modéliste, 100% papier. Ça perd au Yébina Kisasa, monde entier, à ça la bilamba va papier. Si on a bien un clip à faire à l'époque de 4 minutes, bisous de ça clip. Donc, bisous ça la elamba te poto lo bateau là que ça va gifter. Tout ça la elamba na frère. Papa Lutumba ça perd. On va parler plus de la mort de Papa Lutumba. Le bas un mot pour Papa Lutumba. Merci à ça artiste. Comme Naïpe na Kufa. Message na opesa orchestre ya Papa Lutumba. Ezala bomoko. Biso tokotika ngote pour matanga sila pa bapaya. Ba kolonda ko ezwaka temps. Vous comprenez? Les lots sangani a ebele mais lobby na palin to rozala ebele te. Un petit conseil pour les musiciens congolais batikali basa nini baslanda lokola Papa Lutumba tonenge. Ouais, na osenga wa mise batikali bazalaka bomoko ba soutenir orchestre avec Lutumba. Onyo se zanga faut ba demander bango faut ba pesa. Donc nane bela olobati. Conseil pour Namanda chante batikali orchestre. Ouais, totikali na yewana azala pas simba mouvement ezalaka makasi. Donc ekoya te. Mouvement ezala donc ndenge papa azala ki ndenge yepe atikali en tout cas mabezala te. To sepelika ke non ndenge azawana toyebika ke non akosimba kaka mouvement na ndenge moko bien. Papa nze momonga Papa Lutumba oyebi otika mema eska mémoriser la mutu. Magetunga na mta forme yebika mabele ba tolela Papa Lutumba na bilamba etake muta forme. Au moins à la cité tala na makolo. Yani Weston. Ah, ça ce n'est pas du Weston, il est qui Weston. Oh, ça va Docotolo Martin, c'est Boti Mandefu. C'est du sorcellerie. Quand tu es là, on est bilamba à haut niveau na yote. Sans oublier les monde le fou machin. Merci beaucoup. Un mot pour Papa. Rappelle mes années. Un mot pour Papa. Ah, tu es là, tu l'as mis papa, on a ta papa, tu l'as là bilamba, tu vas saper. De repente on va devoir ngando. Oh zomona oh. Oh koko. Ba on no somme dans ngwati. Et ça passe maintenant devant mon na ngwana. Merci beaucoup.